il fallait. Les amis. On est les amis. C'est qui là encore? Pourquoi tu pleures? Maman Raïssa. Merci maman Kate. D'abord, Kabilo, Manueka, Naoya sous Manueka. Bataka, nous avons déjà. D'abord, Kabilo, allez, bien, ma maman. C'est mon amour, c'est moi là. Moi, dans Bango, Dorothée, ça va travailler bien, ça va travailler bien. Dès que tu vas reprendre la moussous. Amen. Amen. Quand on va comme maman, on va sélectionner qui joue Rwanda. Ah putain, c'est Maman Raïssa. Maman Raïssa. Au nom de la fondation NEMA, Rosa a sélectionné pour le renforcement des capacités. Ils ont un million de mais ils ont quelque chose qui va faire mon aide. Maman Marie. Au nom de la fondation NEMA, et parmi ma formation, je fais ça qui est sélectionné qui 5 mamans. La fondation NEMA, ils ont fait ça moi microfinance pour renforcer ma capacité à Bango. Donc maman, la fondation NEMA, il fait sûrement quelque chose au Panama commerce. Tu regardes au tel, ceux qui vont travailler bien, tu regardes ce qu'on va faire, puis tu repères, ça fait maman, nous chance, tu vas te faire c'est ça m'a pas là. Maman, parce que toi, on a besoin de vino. Benga maman Raïssa. C'est bon. Bien, ça l'a déjà. Maman Solange. Sélectionné pour un renforcement des capacités. Donc, au moment où on m'a fait ces bisous, ça m'a multiplié en autre commence à monnaie. Ça m'a pas là. Maman Salah. Maman Ndaku. Voilà maman présidente d'Anzango. Ok, ça va pas là. Moi, vous qui autre question, pour ça qui sélectionné parce que maman nous faisons qui formation. Donc, vous qui autre question, on tourne en gros, commerce notre communauté et autres qui en charge. Maman Tania. Oh merde la gaille. Oh merde la tonga. Amen. Donc, maman a été sélectionnée pour le renforcement des capacités. Donc, nous avons fait sur notre tournée en groupe. Amen. Donc, vous filmez la chute pour moi. Tongo. L'éléphant. Ata basali nyonso biso kaka na ye. La maman Kate. Waza mama bane de la bandela.
Merci pour la maman Kachola. Maman Banebele, to bandine le loto. Kachola. La sepela makambo asalelaka biso mpona lelo te asalelaka biso ya mingi alakisinga biso na oyo tolingaka koyeba te tokoma olesa bana na makambo mosusu likolo na faveur na ye antuka nzambe wana abatela ye abomba ye ntina lifabo na suki wana akende liboso nzambe apambola ye toyebaye kosala merci mama Ketia nzambe apambola okende liboso toyebaye kosala savon te toyebaye kosala likili te magi nzambe apasi ye makasi atindi bato balakisi biso antuka napamboli ye nzambe apambola yakende liboso napamboli mama Ketia makambo na ye nyonso azosala ezala oyo ya bana classe akende liboso azonga nsima te nzambe apatela ye sunga ye kino liwa na ye atelema ngwi mpona biso bamama ndenge tozi enveloppe natelemi makasi mpona koteka mpe mpona zongisa bato batikali bango mpe bazwa merci mama Ketia. Maman akoloba nini mpona fondation Neema? Allez bon. Maman, formation pour soi, qu'est-ce que tu veux et ça il fait ça un mois formation et ça qui a boyé maman qui cette formation mais ça qui autant de jours sans qu'on le batte ya na pamboli maketa biso formation toyekolaki kosala savon toyekolaki kosala nini kisi ya bandaku esungi biso mpe toteki yango tolesi mpe bana tosengi merci na Ketia nzambe apambola ye ake liboso na misala oyo azolakisa biso oyo biso tozozwa oyo toyebaki kosala te tokomi koyeba yoni na formation na leka obanga nini yazalaki te tyaba mudanga nde aloba te Ketia ta na otilo mikomema ye bolo 4 jours en formation. Ketia atendelaki biso bato en tout cas basongaki biso tosali savon ya ndaku tosali nini javel toyebaki yango te tokomi obwaka na toilette tokomi koteka nga kuna mema yango ntina bakongo akende olela ngo mbongo nde kuna donc nasepeli makasi na oyo mama Ketia asali biso brevet wana mpe si nalakisi bato baotunanga ventrier me nananga ventrier te nabi bato kotiaki ngai na ndenga solo ya lukuta te brevet ake liboso aumela olobi ni mpona mama Ketia na fondation Neema. Fondation Neema napesi bango merci po bango mpe moto bazosutane mama Ketia asalaka makambo oyo nzambe apambola ye apambola mpe fondation Neema. Merci. maloko eza famille nanga eza mbala liboso te tozosala yango mpo baza bandeko na biso tozosunga basi ya mboka na biso bakele liboso donc mwasi faut être autonome mwasi faut être en charge pour moi c'est en charge il faut avoir formation yango wana toyaka na maloko topesaka baformation tosunga mpe bana bakele classe tosunga mpe bamama elelo toyaki kopesa bakit scolaire toyaki mpe kopesa bachèque na basi oyo bazalaki sélectionné mpona renforcement des capacités babalama commerce na bango baza bafamille na bango en charge ndelo toyaki kosala na mali mama sika ndenge osali mosala yango yo moko nao na moto nasala boye ezala lokwa nameli paracetamol donc esala nga neti donc ata aza motu mpasi soki nasali makambo motu mpasi esilaka nga donc ça veut dire eza anti douleur eza anti mpasi donc kosalisa bato eza kati na nga eza sans intérêt mais eza edonza mapesi ngai wana osala wana motema na mama Ketia bato bazotala yo baza na besoin mpe ntango mosusu basunga yo olobi boni mpona ba bosunga parce que congo ekoavance so tozosungana kosungana ezaka te kopesa tous les jours mais kosunga moninga abandi mwa commerce na ye so abandi mwa commerce na ye mpe na tourne pa kosunga moninga donc tosungana bongo congo ekende liboso. Ok, merci mama. Raisa.
2, 3, Nema. 1, 2, 3. Faut crier Nema. 1, 2, 3. Madame. C'est bon. Il y en a qui n'en parlent pas. Nema. 1, 2, 3. 2, 3. Un de fois Fondation Nema. 2, 3. Imani. Faut crier Fondation. À 3, vous criez Fondation Nema. Il faut sourire aussi, on répond. 3. Mais lui a préféré. Je n'ai pas préféré, maman. On a pris tous les paramètres, nous devons mettre la raïs et tout ça. Je pose la question. Nous sommes que deux. Tantôt nous sommes chez Ezekiel, tantôt nous sommes ici. Avec nous. Comme ça. Maman va. Désolé, c'est la femme en question de la femme. Ouais. Papa, c'est combien d'écoles, papa? Hein? Combien de tonnes? Réclamer Badoua na Bango, c'est qui m'intéresse. Oui, maman, je vais te dire la Imani. La vie, Pardon. Maman, c'est à base de bien qu'on ose au bimana et ça vient. Ça nous fait ça loin de qui nous fait. Attends ça. Una caminate. Maquete,